promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans débat. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision, merci, vous avez été belé, na Kolanda magazine Abino Agrobusiness au Bozela Kayango, na Molobel Nabino de Gobavo de Best, quand tu es Sakabino, information dans le secteur agriculture, et Zakaka na antenne Abino Fantastique Info Télévision, na magazine Agrobusiness, donc Lelo, quand tu es Bomona Oyoyo, tu es Sabino sujet et belleté, tu es na sujet, il y a Kolobela culture, il y a Masangu, donc maïs ezali et le résolier sa population nazasir bino bat bozolandanga boyebi yango pe bazolanda partout à travers le monde boyebi maïs, donc na français benga maïs na lingala to na monoko ya bakoko na biso babengi yango masangu lolenge to mesana ko benga yango par rapport ya interpellation yango voilà masangu yango lelo toye kolobela culture ya masangu, donc masangu maïs maïs magalo lenge nini elona magalo lenge nini, donc tozongi bongo na commune ya Masina précisément na Poul Malebo bloc tozali, donc kombo vraiment ezali invité to koyamba journée lelo nde akoyebisa biso espace tozali babenga kango nini na yebi kaka tozali toujours na Poul Malebo Masina Rai, toujours na commune ya Masina. Voilà, pas trop de commentaires. Tozo yamba invité na biso oyo le to kosola ni masolo ya culture ya maïs donc masangu ndeko soki ko ya to soto mega kosolola na balanjo bazo anda biso na Fantastique Info pe partout à travers le monde bayeba masangu lo na makalenge nini et puis na ebité soki pende ko yeba marché nango soki za kalenge nini wa bomoni ndeko to tikele ma micro comme d'habitude. Oui, quand tu es Sakibino, ndeko yeyo aza déjà on a biso akomeka ko se présenter peto yoka secteur où tozali ezali secteur ni parce que babina Poul Malebo eza bloc par bloc. Tu éviter ce que eza bloc Malonda, tu éviter ce que eza bloc nini. Par rapport à découverte to koyeba ngana bino mokolo ya lelo place tozawa ezali nini et puis na sujet auto ko betalo na ndeko mbote ndeko la caméra le bon moment makasi pour na minute technicien ici biso micro za mobulu par rapport à charge yebisa biso toza pesa se présenter na nous toza ngai ndeko Paulin toza na Masina Petro Congo na quartier abattoir awa tozali na Poul Malebo D awa tozali na bloc Malonda. OK, toza na bloc Malonda D awa tosaka presque nyonso tu matembele dongo to banina na masango toza nango awa tozali na sema selection ya masango ezali masango oyo tobenga oya projet ebotaka na 2 mois eza masanga projet to ebotaka na 2 mois ezali masango moko sokola ndango bien ebotaka mikuse makasi penza ebotaka mikuse eza sema simoko ezali importé o bazobenga neti ba Samarwanda wana o itaka neti ba Zambie ba Tanzanie ezamba masango yango andoka eza lima moko donc tozo senga penza makasi pe na bakonzi ba miko tchabiso ma poids penza makasi misele za makasi yawa tozo sala misala moko pa to laisser population tozo bimisa presque ba lo ya makasi yawa mais moyen de financement ezate yango tozo senga bino bakonzi soki bokolinga boya ko rendre biso visite botala misala toza ko sala botala na no position ni biloko eza ko bima. OK, merci ndeko tozongi na moi to recadrer na moi phrase na yo lobaki ki non ezali ba variété variété ya projet donc semence ya projet est-ce que ezaba plusieurs nini semence na maïs to ezaka ba semence moko obosela parce que na yo ki introduction no bandi ke non o ezali variété ya projet ezbotaka mikuse bon na yebite différence ya mikuse na obotaka milai ezanini o eza ya projet eza masango moko eza ko importé les importés o ya biso wa ebotaka da 3 mois ya biso ebotaka da 3 mois o eza importé yango ebotaka da 2 mois
eza masango moko eza neti to bango eza neti ordinaire eza neti bamasango na biso te artificiel eza neti bamasango na biso te yango ezalaka na soko nikanga ebima eza oyo tobenga semoule c'est ça ebimaka jaune makasi wana ebimaka jaune yango oyo tobenga semoule nde yango oyo en tout cas lelo toza kosenga mpenza oyo tobengaka semoule yango oyo tobengaka semoule oyo ya milai wande ordinaire dans local ya biso moko oyo itaka ba Équateur yango wana. Ok, siko est-ce que ba variété oyo donc ba bengi semence ba variété oyo est-ce que ça et mona naka vraiment ton le lengeni? Bon to zakango mingi na pour faire mais na njile pas ba chinois. Et pas ba chinois. Ba teka so semence oyo. Eza ba semence c'était comme maranding mo ba semence ya local ito yango ezaka vraiment. Ye azalaka ba teka so la kata ba chaza za bien emballé azaka bien protégé. Azali ti abiso wate. Akota ka pe nyama pété. Ya tao infection be maladie boye ekota raté aza pena bien protégé o penza aza pena nde o to benga semoule o bomona o ba tiaka bino boye o tiba o ba sa na kanya makasese yango ce que différence ko lonela ye parce que différence biso différence ba variété par rapport ya masango na biso local et puis na artificiel donc to be artificiel est importé donc o uti libande ye ya ba benga semoule o c'est la parce que ba Congo manyo tout boyebi semoule boyebi maïs na biso local donc différence te omona ngo à partir ya eloneli o eza semoule o bozo mona yango ekola raté zara mkusi ya biso local ekomaka milai le to so ndeko to meka vraiment ameka kokundola vraiment le lenge nini masolongo kendaka par rapport ya maïs o lelo ezotia bana king ba Congo manyo santé kolongono. Voilà, tozongeli ndeko par rapport ya différence ye balona ke le lenge nini? Ye tolona ke presque mis 3 na poké tolona ke système ba poké ni tolona ka dongo ye tolona système a poké kwa azo espace pa ya albota musa azo espace a panzana kana nzete mo ko bimisa peut-être 3 peut-être 4 nini masango 4 masango na nzete moko ka kozomona ka nzete ka moko boy ko misa peut-être 4 masango be 3 azana production makasi ya auto préférer kaé pape azana longue durée ya auto préférer ka bango. OK o wana ya bisa local wana ya botaka moko peut-être aboti moko be tia kinde robota tapsu 3 coupures a kufi mais ya ko sala peut-être ba 2 mois 1 mois ndambo tozo buka ekaka position azala dans ce total libé différence na ezali ye akosa 3 mois bo buka ekaka mais biso mo local akini 2 mois a kufi a kauki ce qu'on a 2 mois na papa ya biso local parce que to moni bonini est-ce que on na poule malebo précisément na bloc tozali o babengi malonda D donc vraiment tozala malonda D ba Congo manyo tout besoin da biso to esaka bino partout to komaka to citer la rabino espace tozali na découverte ni tozo sala par rapport ya secteur to ko tozala bongo na malonda D toujours na poule malebo masina rai to kutana ndeko yebisa biso culture oyo ya ba maïs est-ce que bo mi pesa kanango to ezaka le moko soki loko ya zanga bino esali bo boaki mo banini ebota na ebité est-ce que bo sela ngo marché vraiment bo tila ngo idende bo tila ide ba gombo banini to tila kango ide mais moyen de financement loko na tayi ko loba na zongo na lo baki yango wana to tila kango ide Tocha ngo penza po nini yango ezaka na production moko ya makasi eliaka pe tamingi te siko nde moyen de financement ezalaka mokie yango pe tosalaka mwa ba moyen ni moko boye sasele emeka ko soulager biso na position musala ozosala mais soki moyen de financement ezali toko sala peut-être ata ba 15 hectares moi pe na production pe ya makasi tolesa pe population. OK yango na tozosenga penza moyen appuyer ya makasi na chiti nini site agricole masina D. OK sikoyo tomoni semu tomo déjà a commis déjà na niveau O na niveau oyo bozo zela nini na niveau oyo komi oyo na niveau oyo tozo luka moye sikozo luka moya ya financement pa yale to chaka na ba kisi to pompa kae ba ndet ba forme kisi ni bo chaka yebisa to chaka presque ire na vitamine na manebre
na batuda to préparer pour na be secte ndenga komi boye to buiti ko pomper kala mingi te ape to ko cheki sama bele kala mingi te yango siko tozo zera siko pa banda ko sanza yango siko tozo traiter soyez ceux qui a sandi bosaka lolenge ni bobuka ki après combien de jours, après combien de semaines, après combien de mois pour abota lisusu ye to buka ke soka bani ko bota après 2 semaines boko buka après 2 semaines après 2 semaines buka après 2 semaines boko buka lisusu donc ti na 3 mois sikoyo ba marché na ye parce que ba masangu na ye ba maïs na ye ba saki par saki na yebi te soki yebi marché nango o yebi okoyesa ba kongomani o passa pour ça ba maïs le roi ba semu soki ba koki koza na orientation mais orientation ko ya na suka comme ça ba marché na ye zaka lolenge nini est-ce que za na bénéfice soki oloni yango ba hectare to ezali na bénéfice te ezaka eloko moko boye en tout cas bénéfice ezalaka soki oloni ebele atoloni moki wana tolona kana peut-être moi quantité tolona kana oyo koki na moyen na possibilité na zanango ne eidaka moi classe abana moi ko futa ndaka batu kote kabwe nde toteka ya mubesu o de tobaliaka ya mubesu wana mais au cas ça toteka kate wana nini eza tozo sana no mwa muke nanu lomo to sana no eza nanu ya muke mo eto sana na basaki toteka la deti balone ti ebele wana ezate pas possibilité ezate ya mwa muke to sala kana no wana eidaka en tout cas soki pena ba pri ezali ko aider Congo penza ko aider Congo bon ndeko yesa biso ndeti na malonda de oyo soki tolobi ndeti kosala hectare ya maïs oyo est-ce que c'est possible tout c'est impossible parce que tout le monde dans mabela malonda de tout le monde déjà moi exemplaire au botier matiti yango nini maïs yango est commis déjà moulaï bozo c'est la production na ebité est-ce que ce qui se passe mon année à 50 mètres toi à 100 mètres un hectare mutaloni est-ce que rentabilité est bien comme ça pourquoi pas talane to sali yango zomona déjà dès ça qui nango tika mwana combien ça qui nango normalement to sali bien ma peu na ba mo la à peu près ba 58 000 francs congolais wana ya déjà donc 58 000 francs bongo au vraiment ya ça qui vraiment au bande vert ezana no bande vert ezana no nani to teka kango à peu près na ba 260 000 francs 260 000 francs parce qu'on a 260 000 francs wana yo soki au sali déjà hectare à 50 mètres bah coût il y a dépenses on dépasser combien pourquoi dépense à peu près 50 mètres wana pour dépasser à peu près surtout landeli bien de go comme là peut-être à peu près à $200 donc $200 wana bakisi na rozambatu pe bakochwa mo maboko ndenge bokolo na yango ko za pepe ata ba $200 na bakisi wana nyoso tu wana $200 yo mbongo kozongisa ekoleka $200 bon na ozo selera $200 mosika après peso déjà to sali 50 mètres to misa pepe ata 10 sacs ya bande vert so to bito teki sac na 160 000 170 000 so to biti fois 10 combien en tout cas conseil nous opé ça balanjo bazo nda biso partout à travers le monde pe ba ou baza ba ferme baza pour ça basala ba cultiver culture ya maïs message nous opé ça na bango en tout cas na kosenga pena na peuple congolais to mi pesa mingi na bilanga ndenge chef de l'état lobaki biso to za pa na vision chef de l'état ya lobaki to mi pesa na bilanga o biso to mi pesa na bilanga donc peuple congolais mbongo bokeno libanda ya mboka te to zali na banini ba hectare minene yao soki boye botie ba mbongo age opesi biso ba machine alors to produire peut-être autorisation na nzalo tozala ngo te peut-être onde to lela biloko boye ekozala te andoka to sela ka appui pour biso tozala na vision ya chef de l'état yango to koti musala o tala na la chaîne mais na ndimi na kende kaka na musala ya ketekilo kwa nini yango mtezo bikisa ngai pe na zamu tozala bilona musu tolona ka peut-être to kopusa na bokomona yango lisusu siko tozo kene na gombo bomona gombo babenga gombo ya chinois bomona yango merci beaucoup voilà très cher internaute très cher internaute très cher téléspectateur aussi parce que bino boza partout au bochara ba TV na bino partout na mokili mobimba bocha ba TV polo na landa antenne na bino fantastique info télévision et na magazine nango agro business ba bo mpesa mingi na agriculture au bolanda vraiment culture donc culture congolaise culture africaine c'est l'agriculture donc c'est l'agriculture ba au bolanda au
sa confiance et fidélité na Fantastique Info Télévision na magazine nango agrobusiness pour na information to ba découverte oyo et basé toujours na mambo Italie agriculture africain et agriculture il y a République démocratique du Congo. Donc voilà, là c'est toujours votre présentateur Bavo de Best, donc l'homme des moments, l'homme de vérité, l'homme de la découverte de Fantastique Info Télévision. Et puis message na koyebisa bandeko na ba chaîne mususu en tout cas original ezaka copité. Donc ozana posa okota pour malebo eza déjà na pouvoir ezali contacter Fantastique Info Télévision toko orienté oye na memi pe na place yo esengeli po ocha chaîne ocha vidéo na yo na chaîne étalement. Donc ko copier kate eloko monika ka oye copier donc eza vraiment mabe na tanga ba chaîne te mais ba chaîne baby ke ba copier nga parce que balandanga ebele balandinga ba mai mambo ebele malgré tout babi liberté de presse information bakasa yango te mais na kasi information te juste pour l'orientation ngaso na moyo mo échelle mo na contacter moto nza pour ça nini orientation zandere nini boko benganga bo orienter nga donc okoya yo moko boito sa iloko beti poto original eza copie te kande to loba l'original etikala kaka original. Voilà tokomi na suka il y a Tranche Magazine, merci à toi mon coordonnateur de Chiambokite, merci Montréal, Simbaki caméra pour nous bimisanga na transmettre à bino d'informations exactes et les kabongo dans secteur agriculture na poule malebo masina rai. Merci na abonné nyon surtout il y a Fantastique Info Télévision Sokraboa Montréal, merci l'équipe technique et puis na invité na biso pour expliquer biso maïs ou bengami semoul il y a maka partout, même en Afrique, même partout, à travers le monde. C'est mou. Il y a tout petit sujet bongo, il y a ces mots. Boyoki, dépense nango et puis toxicité, to solo là vraiment mon kolom susu par rapport à maïs na biso pe local, tu différence. Tout mon ani balasim. Au revoir.